Zambalola, omutu motea makasi boye nani. Mama, Franza donc tika bukanda. Franza na libanda sa cloche na bukanda na maboko. Yamba inanga kufi, nitasuta bukanda. Yamba ya kufi, asanga dress na poto. Yamba ya kufi boye, yamba ya kufi ridiculiser. Tout c'est pas ici-bas. Tout c'est pas ici-bas, y'a pas. Y'a pas au tiki Victoriane. Y'a pas au tiki Bana. Y'a pas 16 ans la poto pamba. 15 ans la poto pamba. Y'a pas 15 ans la poto pamba. Y'a pas il a profité d'un autre côté. Y'a pas il faut que nous profiter la poto. Après c'est nous donner avantage la poto. Yo chance maman. Y'a pas de chance. On a une chance. Chance de me le colo pété. Oui, ma pension sur la pété. Après, j'ai allé à Koufika, il y a fait Zozo Makabo. Il y a failli. Ah, Franco Nabiso, mon président. Donc, on a un coup à toi, il faut que tu aies un tombeau à Zati. Papa Marambo a tapé ton débat, Mouton Sepel en Marambo à Zati. C'est pas ça que je veux dire. Ça, là, non, Mouton, ça va content de Marambo à Zati, frérot. Habilité. Le côté du coup, maman, tu as belle déjà comment on belzo pas boiter la belleté. Il y a fait comment on belle la belleté. Moi même pas y a fait belleté. Moi attention. Il y a fait comment on belle comment à sa troisième crise il y a avait ça belleté. Oh sa troisième crise. Quand on va la belleté, le bail a fait comment on belle. Il y a fait comment on belle attention, comment on ça va crise attention. Il y a fait à couper nous sur bien bien fait à couper. On ça semblant niant. On habite que na fait semblant. A belité, on donne le bébé la belité. Bon, on dit ça va comment on belle. Il y a fait pour de belly ça y est. Il y a fait baba, il y a fait à Koufi, il y a fait babomi, il y a fait à Koufi na poto, du coup sous Mukanda. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il y a fait à c'est Kayaloba. Babilon on a bien ah, il y a moins de la coach na belité. So na tele manaloba, quoi. So na tele manaloba, quoi. Les là ça. C'est bon. Les là fait ça, azama belité. Il y a fait à Kiti. C'est bon. Mais à Kiti mo ba ngambe ba Kiti. Na senga ki na bike bo sunga ya fai na senga gouvernement na sala ba émission sur internet na senga maman Denise na senga président Fachi na bi papa baba passeport diplomate au pesa Jean-Claude Van Damme wana na au pesa maître Gims bazala ngo besoin te ya fai azana besoin ya passeport diplomate aba nataka okota aba nataka ma pour France c'est boyela mukanda France lingi na ngote la prix na boya ya fai azwa mukanda 15 ans ya fa na poto ya fa ya tiki mabana ya fa ya tiki bana misa tu 4 oya suko pesa yo beza yete oya suko pesa yete voilà oya suko pesa yete yena la brune baboti bana misatu voilà na poto mbaboso sama na poto mutazana bana misatu bakenda ka classe ba côté école primaire ba okende soki lycée so benga ngonini azana mukanda te mais moi si na bana bazana mukanda ndenga explication ina yeba esa mi bongo ndenge nini. À ça, l'Alliance de France, il y a 5 ans territoriales. Assis à ça là. 3 ans intégration. Assis à ça, à ça là. Droit scolaire, il y a bana. Pour ça, la brune a fait ça, parce que oui, il y a sa préfecture, tout le monde lié. Mais tant que bana n'est pas contre classe l'école, nous avons bien on est ça la macata, t'as pas bandit comme école primaire. 3 ans scolarité. 3 ans de scolarité. Assis à côté d'Engenini. Comment ça se fait? Il y a fait un quota souci. Vous pouvez ramener ça, il y a fait un quota souci. Jib Morayan Watika, à Zonga Yanga, aux Alarango chaque année. Tu n'as pas besoin de besoin. Parce que nous avons beaucoup de cas, beaucoup de choses dans le la danse. On a mon hypothèse. Ouais, c'est bon. Ah, fatigue ma belle. Ah, fatigue au salon. Mais tu me l'as dit trop le bien, c'est la gamme. Il n'a pas de danse. Le baba casse. Pour le bouquet. Oui, vous l'avez boy. T'as donné la mouille. N'a pas toi la bibaï non. Na kwa utu wala bila mbati. Mais la moni jipi libanda de. Ah? Jipi zate libanda. Je te boule ku to bimi. Na yesu to solo jipi ate. Jipi ate. Maman. Maman. Oui. S'il vous plaît. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Et voilà, merci beaucoup fidèles internautes abonnés des Congo Winner Télévision. Le plaisir et l'honneur est pour nous de savoir que vous êtes tellement très nombreux en train de nous suivre en ce moment. Vous continuez toujours de vous abonner. Cela nous fait énormément du bien, hein, parce que qu'on s'abonne à bongo, qu'on partage aux commentaires. Et ça, l'Arabiso, vraiment grand bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend
de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je dis comme ça un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Otobeng Arabongo, ingénieur Adida Lumumba, l'homme à la taille S. N'habitez pas, continuez à un nouveau marié, à des gens anciens mariés. Voilà, un grand merci à toi. Un grand merci à Bandego tout au Bazora Pena. Ton abango et à Kota Larabiso na Congo Winner Télévision. Je dis aussi un grand merci à Maestro Kava, l'Irlandais noir, moi na poto ya solo, motema ya Carmen Koul, 3 fois mère, Migolo Togobenga et Tonto Challenge. Maestro Kava, Tonto Challenge. Et aussi un grand merci à Christian Moukoko depuis les États-Unis d'Amérique, pourquoi pas aussi dire comme ça. Un grand merci à Kadet Sunde du 21e siècle et aussi un grand merci à Guillaume Ntingani, les concurrents. Liboso Ngomba na Sima Ngomba na Katikate Zarayo, Guillaume Ntingani, les concurrents. Et aussi à mon ami et frère Papis Motimbi, les miroirs, pourquoi pas aussi dire comme ça. Un grand merci à Tichik Makengo, Tonton Chic, Tour du Monde, Kalaming de Togozane, na Gisasa. Et puis un grand merci aussi à Don Majesté Store. Don Majesté Store, c'est-à-dire que ce bois a besoin. Il y a une livraison à Bino à domicile. Vous contacter Jean Sindonga, le patron de Don Majesté Store. Donc, un grand merci à toi, un grand merci à Bandegotou. Voilà, toujours comme les actualités nous obligent. Aujourd'hui, moi, Isaac Louchou, j'avais voulu que tu solo là. Tu solo là. Pourquoi dans la noire, vous allez comprendre que nous sommes en deuil. C'est-à-dire que tu as un matin à tout ça. Moko ya ba grand artiste et comédien moko na biso Otobeng Arabongo Jani Fai Luambo Mobutu, c'est-à-dire que talara mutazara na kombo ya Luambo et puis ana kombo ya Mobutu ya théâtre congolais. Imaginez côté nini viona kindaki mais lelo yo à notre grande surprise toyoki que vient na biso akufi. Vient na biso akufi ya tiki biso en tout cas et ça livre vraiment pasi makasi ya kotala que artiste munene oyo aservaki pe mboka na ba œuvre na ye belé asalaki ba mambo belé belé esengaki asala surtout na monde ya comédie congolaise et lelo oyo lui il n'est plus avec nous, ça fait énormément mal mais bon voilà toi ne lo musuto ko sala tenza mene mutu alingaki ezala mabongo pour que lelo oyo tozala lisusu na Janifa ite ndeti ba biso ba oyo. Je suis vraiment chanceux. Il y a un vieux sur un même plateau. C'est vrai qu'on s'est connus il y a longtemps. Mais tu as chanceux un vieux sur un même plateau. Mais bon, voilà. Dieu a voulu que cela soit ainsi. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous pour notre mec un peu sur les faits. Il y a Liwa, il y a Vienabiso Janifai. Il y a Jani, moi je l'ai connu il y a 10 ans ou 15 ans, je pense. 15 ans déjà. C'est Riwananga Kuta Zagi, mon amuke Makasi, mon amuke Pena Rosakanate. Naeba Vejani, na canal. Il y a sœur Nabiso Mambo, il y a Banarape au théâtre, et pas na bango na Chic Choc Loenge, et pas fait Nabiso Ngade dans la deux sœurs Nabiso dans sa théâtre. C'est de là que moi j'avais connu vieux Jani, c'est-à-dire non ben vieux pour na rendre to ben ramé. Lui pour moi c'est un papa parce que il a robo tapenga il na ba ajové azaki na ngwa robo tapenga na eba série wana depuis 2006-7. 2006-7 déjà na eba Jani à sala théâtre et pas vieux na biso ngade dans radios ba tournara na sœur na biso Mao o azaki bongo pe moi si na première fois na ngana kuta na vieux Jani ezara na bandal. Tant que Jani a commis na sœur na biso Mao, a sœur na biso Zemi pour na babota petit na biso bébé on dit moi na avait la so Jani Fai nga to kuta na père to kuta na vraiment na banda loana c'est dit na ça vieux papa Jani na fanatique na oya rosaranate wana kala ba 2006 c'est dit là que je l'avais connu à travers sœur oyo babanda tourner na bango na groupe moko na Chic Choc Loenge et puis nga na zaiko za la déjà série wana et pas grande sœur na biso joli baonda que j'ai sali en passant place na bana na Jani et ko sala que vieux a kepoto atikeli biso mère na biso Mao et puis na Zemi ya petit na biso Andy tango abotami biso tout et bien Andy azaki déjà star na bomona na ou ba kabose ba boaka Andy star et Jani Fai plutôt papa na Andy star Kabose Boulembe Boka déjà depuis Newana vieux à Kepoto. Mais à notre grande surprise, il y a un libiso passe sa artiste le rôle à Jani Fai. Jani Fai a couffé pourquoi? Faut vraiment vérité. La brune osala parmi bateau bazamité mama bena mokili auto ko imaginer. Premièrement, la brune tu savais que
ya Jani azalaki mobali ya Mao. C'est vrai, la réalité na bino poto biso to yebi te bino boyebi. Mais tu savais au moins que ya Jani azalaki mobali ya Mao. Et yo moko loba na ba différentes vidéos au bossa na ya Jani, o loba nga na za mwana ya epela, na za mwana bien formé ya epela ya Jani o bossa ni tito na ba chic choc. Mame pela muta ba ndok coachinga. Ozaki concert ya ser na biso Mao, na kati ya chic choc. Mais la réalité ya poto est salut que au botoli mobali ya ser na biso Mao. Ozwi vie Jani. Bokomi ko vivre na vie Jani. Et quoi arriver que bobo tibana, mais pourquoi qui mouté mama be ya lolenge oyo la Bruno l'accès biso est pas vieux. Au commis na niveau ya ko bengana mutu na ndako et puis au bengane une seule fois té. C'est-à-dire que yo soki likambumo boega et salami du coup tu chasses notre vieux n'a parlé pour vieux azana ba traumatisme. Il est lo et mi vieux na liwa. Ba te belé ba koloba na mais to yebi vraiment histoire té. Et puis laissez-moi vous dire que poto ezandenge mona ki sasate. Bate belé bolo ba Jani po aninité moi c'est autant bokabona ki faro sa no makamna poto ezandenge mona kinte. En fait na kin boro kabona na moi si oza à l'aise o sala makamna o ndenge yo olingi. Mais na poto eza bongote. N'est-ce pas tichik makengo mto kenda poto oza rakuna oyebinde mambango kenda maestro Kavo oyebinde kenda na poto. La Brune au bengani vieux n'a parlé pour la discussion moi ezanga na ngotina mais aussi longtemps vieux depuis à kenda poto a sali 15 ans na poto vieux a sala musala ya soloté c'est-à-dire musala ezaka ekoki ko reconnaître que mutu oyo faut avoir l'alarme mutu faut sala boye faut zongisa boye vieux a sali 15 ans na poto atikali kozwa ata carte de lecteur o ba pesa na poto te. Tout ça à cause de toi parce que yo zaki mutema mabe envers vieux. Et puis vieux ti toko loba boye mwana na ye na kisasa ba ko benga na ye na classe pona yo olingaka te vieux azala bien asunga bana o yeti mwana o yeti ki na kisasa. Et aujourd'hui on peut tout dire. Yo toko loba peut-être cause chanceuse parce que ozano na poto ozo sa no maramna mususu vieux Jani akufi. Yo ozo continuer ko vivre. Mais t'as la place qui mouté mama be à la Brune et ya Jani ayebi que azara na banana yo. Mais yo ngana lo ba vérité eza pena pembe. Mais yo ozana mwana moko oyo bota azara mwana ya Jani te. Mais yo mais ve Jani ayebi que bana tout banana ye. C'est dit ba stress wana nyonso ba traumatisme wana nyonso. Ne eko sala que vie akufa et puis vie akufeli wapi ba te belé ba ko ba vie akufi na parler non vie azaki ba auto bengara adi lumumba benga ba banani o bazanga ba domicile na poto ba SDF vie azaki SDF sans domicile fixe o vie azaki na place o te que ba ko retrouver que Jani fa avandara awa Jani azaki na place te. Tout ça c'est parce que yo la Brune oche ki mouté mama be na yo na vous excusez ngana benga oza atandoki. Tu n'as même pas pensé aux enfants ya Jani Fay. Tu n'as même pas eu le temps de penser na ba makamou na famille ya Jani Fay. Aza mwana liboso na famille na bango. Tu sais combien sa famille comptait à lui. Oyebite loro nini oyo bana na ye ba contaka sur papa na bango. Tu as voulu bafouer la vie d'un artiste, d'un grand artiste. Namboga na biso soto bito tanga ba icône. Na monde ya art dramatique to tanga ba vieux na biso ba Jani Fay. Mais toi tu as voulu gâcher sa vie. Il est lorsqu'on vient de koufi. Toke plus loin. Ba ndeko na biso ba Igor 2 minutes, ba sœur na biso ba Maxi Bondoé, ba yena matanga. Parce que ba yebi place via zarate ba yena ndaku no vidéo ezo leka wana. Ba yena ndaku place oyo yo zarana bana. Oboyi bango ba matalikolo. Ba bandi ko sala ba appel de partout ba otuna bango que est-ce que bo dana ndaku Jani te tozana se moeto matalikolo ezate to aka na se na a ba vieux ba batami na tunnel on dirait ba e matanga ya bébé. On dirait ba e matanga ya muto aza kuluna. On dirait ba e matanga ya mutu oyo
ça dit ya mort né mais ba yé matanga ya muto asalaki kombo na monde ya art dramatique et puis ya muto aza responsable père d'une famille. Tout ça c'est parce que la brine olingaki makambo leka ndenge leki lelo. Tout ça j'aime bino wat bokendara poto. Bino wat bozara na poto. Je ne sais pas moi, mais est-ce que muto yiko sala 15 ans na poto sans azala na mukanda? Tout le monde a été belé, Bouba Medardo, asali presque 2 ans à Mukanda. Tout le monde est artiste belé, PCC, tu vas viser à 5 ans, 6 ans. Faire rigolo, PCC, tu vas viser à 5 ans, 6 ans. Mais pourquoi Mouto Azalara déjà na poto a qui négocié 15 ans sans qu'il y ait Mukanda? Et puis, n'ayez pas d'informations toujours. Na poto, quel que soit maman Moutoza responsable et la famille, quel que soit Yom Tojirara Nyonso. Muto a kendara ko signé ba mikanda tout même na l'école même na assistance sociale ezalaka mobali. Siko mobali wone zaki Janify. Ye muto akenda ko signé ba carte ya ba école, ba carte ba mambutu, ya ba facturation mambunyoso. Mais comment est-ce possible muto azo signé ba carte wana tout? Akende ko zanga mukanda e ko permettre confiance wana na mairie parisienne. C'est que yo zaki ko coopérer na batu bazalaka wana pour que ba continuer ko finavier yo ozalaka na ba makambu no salaka yo kenda ko lingaka ba mibali ebele na kotala ya Jenny boye Jennifer aza muto ko kakola te et puis Jennifer aza genre ba mibali o soko zuye, c'est-à-dire qu'il faut kumisa nzambe. Mais yo omonaki kozala na Jani elle roi ozui sala toujours na sima na yo azala sous contrôle na yo po yo salaka ba makambu na yo ndenge yo lingi. C'est pas propre, c'est pas bien. Et les lots te perdre Jani. Tout le monde dit maman ba Jani fay nenga koloba. Moi nanga na yeba ki ko kepoto okozongela nga aya mobimba. Mais Jani lelo ozonga ebembe. Pour Jani nenga za wana photo la vérité. Ana mukanda te, ana nationalité te. Soke sengi ba kundaye na poto, ba ko kundaye na ndeto benga awa ba kuba ni ba benga ngo ba nini bendigène voilà. Ba okunda e le roi mutumo boye, c'est-à-dire que ayebanité mutumo boye aza non ça dit ana identité te. Pour nini parce que la brine tu as voulu que Yadjani a vivre na souffrance. Yadjani a souffert durant toute sa vie. Toute sa vie, quand je dis toute sa vie, mais toute sa vie en Europe. Parce que Moutasali 15 ans à poto, 15 ans je faisais la souffrance. Même si Azobina, Adil Lumumba a illustré les images au Asalagi le 2 septembre, vidéo na ya Souka, au Asalagi le 2 mars plutôt. Au moment où Jani Nabana, mais Jani Ane Longi a sengoté. Alors qu'on même pas côté la caméra. C'est-à-dire il souffrait au fond de lui. Mais il ne pouvait pas Kobimisango parce que Azagi Nabana place wana, au moment où Bana na ye, vient Azaros pressentir déjà Liwanae. Il pressentait déjà sa mort. Quand il voyait ses enfants, Arota Labi, Bano Barotika la Kalamingité. Il sentait déjà que Kalamingita Rokufa. Pour Sotali, Ndeba Sarabiso Mutoyo, Arokufa to Muto, a un problème, il y a Liwa Kalamingité, et Monanara. Il a s'appelé Moutongo Mona, Okoma Soni, Moutongo Mona, Okoma Netikara moi, Netao Lingotala Batunelongité. C'est de la même façon que Yadjani a la même pas caméra, a même pas bananaï. Tout ça c'est parce que la brune tu as voulu que ça soit comme ça. Et là on a traité au Moutema Mabeza pour yo posagi mouto théâtre. On a besoin que toi on a okepela pembe. Yo mo na vidéo bossa na Yadjani télé-réalité. Au FC Yadjani carrière nao 21 carrière nao photo fétango Yadjani habité ngana ofété parce que bah tu il y a comment robanga soki na bimi na zongi boye et okoma poison moi nini je dors ma tête, je te salue mon ami et frère l'artiste, je te salue anako boya poye avec poison mais or la vraie poison, la meilleure poison ezaki yo la brune yo za poison oya Jennifer tzala ko mona te na vie ezaki ndeyo ubandaki ko préparer liwa ya Jani muke tina lelo vieux atiki biso
Ça fait mal. Ça fait tellement mal de voir aujourd'hui Yadjani mourir sans Mukanda, sans travail, sans palais. Via Koufi le roi Koulouna. Via Koufi le roi Moutaliboma. Via Koufi le roi Bato Tomona na ba château rouge basenga batu balar. Hermon Boeto solo la. Via akoma yiko sala ba misala mo boe. O na trompe na ye akoko sala te. Via komiko sokola ba verre na maeva ya poto. Via sokola ba verre na maeva poto. C'est-à-dire on sokola ba verre ba tout so ba koti ba ko mela masanga via ko sokola ba verre na maeva mais o ezara na poto. Imaginons. Moutou a sali 15 ans. Et moi aujourd'hui je suis vraiment na kanda ma casse contre la brune parce que yone moutou au luki liwa vieux. Combien de fois Maxi Bondoé a ébi sa vieux Djani que ya Djani soki yo okolinga ko kabona na mwana mwasi o te ba problème ba et puis okokufa alors bango direct boy na télévision tout à pas mi gagner tout à l'heure azaki pena era alors bango direct boy soki ya Djani ba makambu na ozo continuer ka kozana nango okotika biso et c'est pas seulement Maxi Bondoé qui a dit ça et qui n'a pas été belé ba lobango et aujourd'hui et ça n'est même pas 2 ans. Donc, il y a vers 1 année, quelques mois. Mais, il y a Djani, ce qui a yoka qui peut-être. Et laissez-moi vous dire que, il y a Djani peut-être pas aucun koyoka. Cette fois-ci, dans le mais, la brune, tellement que depuis Bakin, Aza déjà na bazela na yo akenda ba kota ba pakajuma, ba kota ba bumbu. Bakote ya ba maluku kuna kende ya ba mamda ba bikota kota akanga vieux na biso akomisa vieux otobenga ba clochard en fait, clochard d'amour en fait. Ça dit vieux aozaka bien sûr azanae. Et puis bon libala wana o la brune lelo obetela tolo obomisela biso Djani Faye. Est-ce que zaki libala nao? Sœur na biso mao na kin avandi 5 ans. 5 ans sans mobali pour na rosela Djani Faye parce qu'elle savait que ba maramna bangonde ba rosala mobali na ndenga kei ya rolanda na poto poyo mesana kokota ba kisi na yo okotaka okei tina niveau ya kokanga ya Djani na ba kisi na bino bo mesana kokota pour que ya Djani ya bosana mao na ondio aza mwana na e prémisse na e mwana na ya liboso abota na vie. Et ça livre vraiment vrai pas si. Et ça livre vrai pas si. Kota la lelo ya Djani atiki biso. Et moi je demanderais à ce que ya Djani matanga na e Kisasa. Là maintenant je m'adresse au gouvernement congolais. Nazaro s'adresser au ministère de la Culture et Art. C'est vrai que vous assumez les affaires courantes. C'est vrai que le gouvernement nous limite, mais ministre de la Culture et Art, vous avez toujours continué comme ça là. C'est-à-dire que dans la minute, ceux qui ont un ça, te rendre Djani Faye, hommage n'a mérité, te rendre honneur wana. Et vous savez, on a biso, faut ebembe à Djani Faye et l'ongwana poto et Kisasa. Parce que ceux qui ont kundami na poto, ont kundama sans honneur. Bako risque ba kunda Djani Faye na 4 h du matin ba tuba monité. Pour na poto gouvernement français, l'État français ne reconnaît pas un citoyen au nom de Djani Faye. Akana mukanda te, akana domicile te. C'est-à-dire ministre de la Culture et Art. Maman Denise Nyakero, je sais que vous êtes une mère avec un grand cœur. Essayez un peu de voir cette situation plutôt. Botala no kao ya Djani Faye. Botala yango et ça là vraiment grand bien. Tolé la vieux na kin awa to tchaye na musée national. Tolé la Djani Faye na musée national et ça là bien. Débourser les moyens pour que ya Djani Faye nzoto na eba rapatrier yango na Kisasa. Tolé la awa po eza na valeur. Pour ce que na poto arozana valeur ata mukete. Bako kunda na libulu mobo ya muke bako buka e bako tsaye na kati ya dra bako kunda.
bolandaki message au vieux na biso Igor 2 minutes à lobaki. Ça dit Johnny Faye pose à la reconnaître, faut ezonga na kisasa deuil nae. Voilà, merci beaucoup. C'était là la page noire Otozagi Nango en parlant de la mort de notre regretté grand frère, ami, papa, au nom de Johnny Faye Luambo. Oh, a sepeli ça batu ebele. Oh, a sala vraiment maman belé na monde ya art. On dit star azandengeni na minito. Famille à Johnny Faye bazandengeni na minito. Apo Firenze liko azandengeni na minito. Et puis bandeko bozara na poto ermo bebo meka ko sunganara. Tant que vous comprenez que ndeko na bino zo souffrir, bo utana ekin, c'est plus qu'une famille. Johnny Faye c'est plus qu'une famille pour vous. Pourquoi ne pas que ndeko kanda vis-à-vis ya la brune? Bo tiki mamwe ke ndega ndenge ke bongo. C'est pas bien. Et tant que tolobara a na théâtre, bozala na bolingo bomonaka lokwa to sa kabaje. Bomonaka lokwa to sa kabaje. Manque d'amour, manque d'affection, yango et salut que Johnny Faye akufa. Parce que si vous avez l'amour, bolingaki bosunga Johnny Faye akufa te. Soki bozaki na bolingo, ba makambo lingaki salamate. Bino bo kufe la ra makambo. Belvi kande sali boy. Si la bisalo sali boy. Or il y a des gens au ba ko souffrir à part ba makambo ba Belvi ba si la banani wana tout. Mais bino focus na bino na ba bêtise ya ba si la ba Belvi. Au lieu ko sunga ba vie ya batu. Au lieu ko luka ko aider vie ya mutu parce que il était en danger déjà. Photo lobango. Mais botiki na bino ngoka bongo bino kaka Belvi kandi la patrona si la bisalu soki nanya balaki. Non. Voilà maintenant le résultat. Et pasteur de la foi avait dit ça déjà. Tant Chiko Poulou la Koufara. Avec batu ya théâtre soki bozana bolingote banda ko mona ba liwa ya bata ba théâtre ya minene ko banda ko landana. Effectivement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Depuis Poulou la Koufati le lo bata théâtre bako Koufara kaka bako Koufara kaka. Et comment ça passe? Et ça livre vraiment vrai passe. En tout cas, nous avons les regrets de Yagoyo Kaliwa wana mais on n'a pas le choix photo loba. Bien on te linga to loba. Merci na batutu ba landibiso en tout cas et ça livre vraiment passe mais tout le cas to partager on abino. Si vous avez vos suggestions, vos remarques, vos messages, n'hésitez pas de l'écrire dans les commentaires. Et au la biso vraiment grand bien. En tout cas, je dis comme ça un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je dis un grand merci à Adida Lumumba qui était derrière la caméra. Un grand merci aussi à Kadet Soudi du 21e siècle, Guillaume Tingani le concurrent, Maestro Cavalier Londé Noir, moi na poto ya solo, Maestro Cavalier Londé Noir, Motema Carmen Koulou 3 fois mère. Migolo to benga tonto challenge, Maestro Cava. Un grand merci à toi, un grand merci à Negotou. N'oubliez pas de vous abonner massivement dans Congo Winner Télévision et puis continuez de partager, commenter et go salabiso grand bien. C'était là comme ça moi, votre Isaac Louchiko, toujours à la présentation comme d'habitude et retrouvez-moi prochainement dans une nouvelle émission, dans un nouveau numéro. Soginzamba continue go pesa biso vie. Mais quand des autres continuent go zala, la brune ko yaki sasate. Matanga Jani la brune ko yaki sasate. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.